Merci Balandia Océa du Congo, merci Nabino peuple congolais, merci Naba abonné à Océa du Congo, ndenge bozo continuer ko pe sa chaîne Nabino chance bozo s'abonner bo lembate bo s'abonner massivement et puis sur les alimbala bino ya liboso ya kolanda émission oyo boy bo partager, bo liker, bo aimer et ça une manière pour Nabino pour na ko soutenir bitumba oyo boy tozali ko bunda na cadre ya résistance toujours ndenge boyebi tozali ko bunda pambate pour mboka na biso ezokende na lolenge ya mabe. Alors bandeko na ngai boyebi makambu eza koleka na mboka na biso eza ibele tokolobela makambu ya sécurité tokotoucher pe makambu ya élection et puis tokoya kolobela makambu eza koleka na kati ya société ya mboka na biso. Pas sina regret pe na mawa parce que vraiment décision que na kolobela lisusu makambu ya ba politiciens congolais te parce que bango nyonso baza ndenge moko po soki na lobi oyo Bruno nini boye koso lelo oyo boye biso ba Bruno mimbenga tant tolobaki tozalaki mal compris ba Bruno yo za mwana mabe bino boye c'était prévu ba opposant congolais les 4 mousquetaires basala marche na bango samedi à l'élo. Mais tout le qui va nous lobby, marche, c'est pour la libération en bon cas, soulèvement pour ça, les mains, soulèvement. Na vandi bonatari, oh, comment va pas quoi? Bangwana va kepa ngobila. Oh, marche, il y a révolution populaire, bino bokeko vanda na batu, oh, bazo diriger bino. Soulèvement, c'est le conseil, brusque, nebiso to tambolaka. Tu informer bango surtout pour informer bango parce que quand des alliés peuple a souffrir mais de fait que bino bozo déplacer bozo kende provant na mesa ngobila pour bande ko na pe fo boyeba tinde ba kenda okuta na bangobila wana ba carburant et puis ça baka sikoyo boy tango na tali bokei ngobila ebisi bino botambola te biso to pesa bino jour na biso siko bo libérer mboka onka boy bon moi na induire batunere bino na bona ngota komona bino Bruno tukuta na bona nga bon moi bisika bon milite ya résistance parce que surtout dans notre zaka liboso to bunda bitumana na ba leader na biso wana bato oyo bobaye kokosa leader tala bango bisika ba komi et puis na marche wana ba repousser bango le 18 na ba câble ba susonga azui eza ku ya Jekobeya lisanga bonganga na Gentini ngobila tina ba lobi non Jekobeya tikali ko komela Gentini ngobila te ka na manifestation lobi le 13 ngobila mutu asali yango parce ngobila na Jekobeya mikolo ba komi libala kitoko ndena zo bisabino awa ngobila signer nini chèque mbonga bimi plus de $50,000 américains botala niveau obo basakana na ba leader ya opposition ba sa marche ya les 13 Jacob evani kana ndako kwi ale yaka tala makambo za bobo ale ndena zolo ba bo Jacob ba pese $50,000 ayebi mutu na makote place mbongo ni uti bozo mona place bo trahir elite mais biso tozo yebisa bino botika batu wana ba yei ba ko se servir na bino pour la popularité botika bango to bunda bitumba mais baka marche mo ya la mungu à l'époque to na Pascal ba policier ba boko tambo te mais to tambola parce que objet tout ezali ba to ba yo bunda marche oyo obino boko misa bango lelo ba to na bazo bunda te pour na peuple pour so bazaki na besoin que notre bunda bitumba oh pour na peuple lobi sa lelo samedi motelinga ke pela mama aussi motelinga ke pela monde na te linga sentir que ba résister ba kitina balabala baza na besoin ko changer makambo mais de fait que bosali erreur ya kondima marche oyo ba tsheri bino le 18 bino bosali ke bo memango le 20 isa kwa moto akwe na vélo boye ba ke marche na bino ba ko repousser yango ti boko bae ba ko tika ba comprendre déjà point faible na bino bande ko ngai bitumba solo yango biso tozo bunda biso ba resista tozo bunda na ba mama oseya bande ko misusu ba kabuya ba lumumba bitumba solo yango biso tozo bunda
Ni nango zo garantir que le 20 bakotikela bango nzela bako créer loko mosusu. Yango na so beng sabino bande ko na ngai. Tulubaki francophonie ko sale maté. Bo soutenir biso ba Rwandais bazo yana batu na bango. Na ya francophonie wana délégation ya ba Rwandais zoya. Au moment où biso to so ba que non mboka za mabe botala ba réseau ba pesi ote insécurité et nini bo tango jetiningo bilambaka na union sacrée ba sangana ki na martyr wana pesa ki mama na insécurité za ki era wana te insécurité ko bimaka sikoyo boye bazo boma bato na mekao eza makamwa na lubango bozo mona tinde bazo boma bato wana kote ya bandu wana ezo profiter na Félix parce que ba nombre bato nde bazo continuer ko kufa boko ka senita nga ko tricher ote na bandu insécurité zala ki bato bazo kufa nini boso mesure nini disposition nini oyo bino bozui pour na ko sécuriser makambo wana et puis qu'est-ce qui me rassure que le lot aux les 13 tina une semaine au bitumbe gosila na Kinshasa insécurité gosila boso bona ke place ba komosa kana bino ba opposant biso ba résistant tozolo ba makambo parce que tozo mona ndenge makambo zo kende mabe jatiningo bilasali pa bimisa oya embongo na ba jekobe na ba velisa nga bonganga pona ko déstabiliser bino boko mona ba okoma ko tindika bino les 20 okoma les 27 les 26 les 20 les premiers ti bokolemba résistant azamutu obwe a résista kana nyoso bosali erreur bozo besala ngando lelo obwe bokome susu ko se justifier voilà nini soki ngai ke mutu na organiser ki manifestation na lobby biso tu na balabala soki réellement vraiment bo reconnaître que non boza na besoin ko changer makambo peuple ngaka bima balabala balingaki babeta gaz parce que le fait c'est pour na to lobby ba yoki yango bo mona ke babenga ke no bo sa ba marche de santé bande konanga to sana no sérieux bato bazana besoin que no makambo changer ba pouvoir et puis il faut que so pesa na passe et puis pouvoir yango yo boye ya moyibi bino pe boke bondimi bovandi boyoki pe bango tout pousser yango les 18 non yango wana bande konanga yi mboke so kene mabe koto yo boye ba c'était ministre ta la place ba me mabino na distraction ministre EPS ba santé ba zemisie ba congolais ba liboso na mona ministre ba santé tala ba congolais peuple moko donc peuple moko donc na so comprendre té peuple moko inconscient jeunesse moko inconsciente ba so kota ka makaba futilité botala tango mboka za na insécurité to so lukana to benga chilombo ba député ba zo la biso ba loi ba polygamie ba zo na biso ba loi oh mutu mobali moko fa bala basi belé et puis baso betela ngo maboko congolais ko bimala pongi mokolo nini bande ko bakufi na est koto bazo la kabiso balwa batiani sana rapport nini ya ngo bozo mona lelo obwe Kagame déjà asarna zo zela biso na bitumba na moni wana ministre de la défense akei na mboka o Indonésie. Mais ministre de rappel boso kena na Turquie ko somba ba minduki no minduki moso kenda wapi bozo yiba kaka mbongo ya l'état to yebi ke bato bazana baza au service ya ba okipa ba kosala le côté bande konangai vrai combat o biso to so bengi sabino ezali ya komema peuple congolais na soulèvement to se prendre à charge parce que lobby boko ka bande kona biso ya IDPS o ya union sacrée ba o se kamino opposition a pété mettant dozaki na résistance lelo toko bunda bomoni bisika bomemi komba moi zikatumba azana ye mutu oyewe aobatela loposo teinture na ye matata ponya bunda bitumba wapi ko bunde kesani ko bunde sana bakolo na yango toyebaki banzambe ya balabala izaki biso na ba président Martin yango na papa mo ke mboke so kende mabe na est baso continue ko boma bato Félix wana kaka de est-ce que na minute où a besoin de dénonciation peuple congolais totel mato benga na chilombo makambo so kende mabebo yo ke la biso
ba Rwanda ba koya na avion na bango na lokola ba athlète na kati ya jeu ya francophonie makambo na bango ya marche pardon bino bato obetsa mabaku na lobby état ke congolais nyonso na sala analyse na ngapo bomona ke bosala ki erreur il a fallu soutenir combat à résistance oyo boy parce que tine même bandimi likanisi ya kozo ba repousser marche en le 13 so na ndena so mona il donne ko uta na bato misa tunde baza bango 4 mais le quoi ça voit majorité bino moko bo définir lelo oyo boye ba pasteur ya binzambi nzambi basali ba kiazimina namona ki na photo moko bona na pasteur mukuna na Dallas enani oyo mutu abapétage o Denis Les mukuna sali parti politique tant bisa bino kino ba mukuna baza ba aventurier mukuna za commerçant mutu bino bozo mona ye wana asali parti politique pasteur mo pe na landa ki wana yepa asali parti politique abia yepa se présenter na bureau mais mes frères bozo mona te bato bazo sakana biso mboka mobimba ba parti zo bota makaka ba parti mais makambo zo changer zati to sangisa maboko. Parce que même dans la lutte, il y a opposition, on a sûr que les espions, Tinde Bazawana, les espions Bazali, oh, Bazo fait sa Félix, c'est ma tactique. Il y a un moment où on a besoin de résistant. Ton lobby, j'ai la francophonie et que ça les maté. Ton qu'on s'oppose à Géwana parce que lui, Moshikwa Bazali, personne en gratte dans le cannabiso. Bazo ko sakabino makamba fichier électoral. Ah. Est-ce que Bobi makambo zo le kanakuna na seni? Bobi en côté. Je connais trop de choses à trop bana robimisa ba sekona moko. Mais problème la biso sikoyo boy. Ndeko moka bengi ngai. Abino mabundeli mboka. Il faut to bunda. Ngabi me biso tango to so bunda bino bozo ya te. On toka ba viola bazana ba moyen. Bande konanga boy ba okeno. Bango bazana ba moyen, bazana ba mbongo. Mais biso ba gêne to so souffrir, surtout to sangisi force. Bo mona makambe ko changer na boka. Félix a besoin de se maintenir dans le pouvoir. Ndebo moni wana bazui Jean-Pierre Bemba batie na ministère de la défense. Peter Kazadi ti bomone batie na ministère intérieur wana. Batie wana pona ko réprimander ba manifestation. Na yeba ke lokwana bandaka ngabi Peter Kazadi aza na mission ndenga zali wana. Batie Peter Kazadi pour que tango ba marche ko banda. Ba arrestation, ba torture, balèvement yango wana lelo oyo boboni mission Peter Kazadi yango boboni pe bande kuna biso babanga bi bino batu bokanyaki ba pona mi bokomi to ça na régime ya notification to ça na régime ya information vous devrez normalement abotali si bango to ko marcher bango na niveau na bango bazo ba disposition ya ba police banani pona ko sécuriser bino mais comme il est contraire yango nazo tele misa yo mwana Congo francophonie ils ont banda na moi agir ce côté limité bande ko na biso baza na poto bazo mona ba réalité misuku na mboka o Congo soki ke to bundi te to telemisi ba jeune te boye ba ke to ko souffrir de génération en génération bande ko na biso ba diaspora ba soutenir biso ngonga mosusu baza na ba besoin pe ba ko investir na mboka o bande ko na biso bazo mona ba réalité misusu kuna na poto yango bomona ba soutenir biso ba résistant pour que soki to bundi to réussi mayele o batangi na ba poto wana ba koya na mboka ba kosala makambu ba nini ba ko former bana na biso na ba pâtisserie na ba misala ebele ba ko créer même ba entreprise yango bozo mona bitumbo biso to zo bunda oyo mais bitumba na siko poto bunde zo senga siko boy appui ya mutu nyonso mama elenge papa telema surtout bino bande ko na biso ya diaspora bo soutenir biso na ba prière na moi mai na moi eloko pour et permettre à biso ba bitumba o to bunda rango avec force pour papa honorer banda banda ko loba yango résistance o to zo ça les osenga il faut to ça organiser moi qu'est-ce na biso fait ça to ça na ba infirmier na biso to bimaka moko na biso ko zo libaku c'est ça depuis to bandi ko loba makamo o boy. À part que ma maman Célestine parfois, ma maman mon abisso équipé pour la thé, ma papa Nestor, oh bazakana moi bazakana souci à mboka, bango vraiment côté wana na longoli ba papa na nga wana, boza ebele na poto wana,
boza na posa pe ya soutenir mais ba condition pe boza na opula nde ya monte ya pesha bino ba maman Madeleine ba maman Jolie na ba maman botala kateke na batu wana boy bosala bo soutenir biso po bozo mona ke mboka wana eleki nyonso ndenge ba chrétien ba yembaka kombeleki kombo nyonso kombo na Yesu kombo na nguya donc makambo eleki nyonso na Congo oyo boy eza Congo mais bando komisusu par marque ya mu wa mboka bakoma ko linga ba leader mais lelo obozo mona ke ba leader bazo trahir biso mais soki to bi Congo banani bazo bunda bitumba pona Congo ba océan ba président Alain Bolozwa ba Kabuya ba Brino ba Lumumba to soutenir batu wana soki bango ne ba bebisi to ko pesa bango pe mu Congo mais tant que to ko bebisa tete to zawana pona république pona ko bengana Tshisekedi oyo boye akotisi mboka na désordre bota la désordre Félix Aosa na mboka ao préparer tricherie na élection oyo boye ba Rwanda mutu ba ko contrôler makambo nyonso affiché électoral wana Félix amemeli biso basoda ya EAC oh basoda ya EAC bango baza solution bango nde mutu ba kosisa bitumba na est mais lelo oyo nde tozolo bawa Félix ya kosala volte face ote bato wana il faut to redéfinir mission na bango yo redéfinir mission ya bato wana déjà bango ba réussi kuna bango ya balkanisation ya 95% okenda kokima na SADC po basoda wana tango bakoya baboma kaka ba congolais yango nazo bisa mo na Congo hôtel ma oza conscience nyonso bozo mona Félix azo sala wana eza désordre ezaki déjà préparé soki to sala attention te boko kalobi kureke ya vato koma na fait mandat oyo mbonge bimi 16 millions ya francophonie ya nini ya union sacrée mais botala ba condition ba kundi bande kona biso respect ya ba wa ezate na Congo sous l'IDPS nyonso ozo mona Félix azo sala ka wana ezazo embrouiller bino a créer actualité peuple a bossa na comme ça koto kuna bango bazo avancer tango Félix akimi pa e bato ya SADC est-ce boyebi ke na minute o Kagame a saisi Union africaine Kagame a saisi Union africaine donc pour que biso to bimana EAC il faut une année et puis il faut to komena bango ba examiner yango bota la niveau ya compétence ya Félix Tshisekedi Gilles Alingeti kuna ye kuna zo traka Gilles Alingeti grand coopérant mais problème ngeza kuna te ba Gilles Alingeti problème la biso to so bunda bitumba concentrer na makambo ya république Gilles Alingeti akoma ko traquer bato wana ba commission na e akangio na loko bo opese mo 20% na yo loka makambo wana yo ka 150,000 dollars a bo Gilles Alingeti na ministre ya EPST kuna opesi mbwa boy po ministre atelemaki makambo moko wana ba dénonciation ça qui a lokuta lokazo ki rétro commission a été allé bras de fer et contre entre ministre Tony Mwaba na Gilles Alingeti pourquoi Gilles Alingeti kanda ko sala nini ko respecter gouverneur Jatini Mobilité po baza bato ma indombe bazo yiba mbongo bazo bomaki sasa bokanisa te ke basoda ya SADC baza solution pour na biso tango muze benaki basoda ya SADC muze yeno kona azwaki conscience ke non mboka eza envahi ba rebelle ba côté biso ba ennemi ba côté ba Rwandais à le peuple ya Tchangu peuple ya Lukunga Funa peuple congolais dans l'assemblée botele mabatu oyo boy to bengana bango na mboka na biso conscience utaki na muze mais Félix eza na conscience wana te yazo kanisa ke kobenga basoda ya SADC ne solution ko ya mais kobenga basoda ya SADC eza ko créer Coupe du monde ya bitumba, Coupe du monde ya armée na Congo. Au Félix Aosa a organisé na Congo. Qui vont à partir de ça? C'est le peuple congolais. Bozo mona que Félix a lingi binoté. C'est le moment où il faut toter les mapoto sauver mboka bande konangaye. Francophonie boyebi combien de millions ya ba dollars et bimi. Yango bozo mona nazo bisabino awa. Je suis combattu. Nde naza bato bazo bundisa ngai bokozwa idée te leloko nazo sala bango nazo yebana ngati po nazo bundaka bitumba mbo nakota na nga ba bureau ba tuté soki naza na besoin to sa activité na biso mutu aliboso na aka mama oseyai tala botala pesa idée to sangisa poto bunda makambo mbo soki toza na besoin lisungi papa na so boko sunga biso na $5 te poto sa activité soki baza nango bakangaka motema te ba maman Jolie équipe pour la tête bosa ebele ba misusu ba lemba po ba bana ko soutenir mutu
mais on va soutenir le Congo batalaka ate ba jeune il faut totindika bango mais nazo senga na yo mwana Congo telema obunda élection nazo lango plusieurs fois élection déjà na ça na komba ba député tout o ba tie déjà bango ba komisa ba député yango nazo yebisa bino boti kana no un moment donné kolanda ba leader politique biso moko ba jeune totelema tozo destin na biso na maboko vous allez voir que ces politiciens là vont nous respecter bato balingi futilité buzoba balwa wana ba kobala ba sebele et ko emporter un plus na mboka na biso nani loi ya bambwa etali biso na nini loi ya tchene etali biso na nini le plus muto abomi mboka o l'élément dangereux na minute o se Félix Tshisekedi o congolais nyonso azo souffrir oza na maïté oza na eloko kolia te oza ni transport nous devons nous réunir pour que notre hôtel mato bonisa monguna na biso et puis to bengana batona le leso to réussi ko bengana Félix vous allez voir 48 heures des aibelé tous les muto asala mabe na mboka o ye moko okima kutu sans pour otaba biseke non kima na mboka o ce sont des frappés ba chekulaire muto bazana kini awa boy mais jeunesse ça na distraction boyebi date auto chaki pour na marche ba manifestation pour na francophonie biso to bunda bitumba po ya mboka alors to chaki numéro wana ba to boza na besoin ko soutenir biso bo aider Congo parce que biso tout nous tête obima la balabala mais bino nzamba pamboli pourquoi so kanga mutema po aider biso to mobiliser ba gens to kitana balabala numéro na ngezali wana plus 243 81 73 11 702 soki mikolo bobana mona ngati zaki passe toujours continuer ça musala sur terrain pour mobiliser plus 243 81 73 11 702 wanande bokoki kokomela les résistants Bruno Mimbenga bokoki tindira biso quelque chose pour permettre biso na date ya le 16 to réussir activité wana matondo komela bino bo partager mission bo liker bo aimer et vous appelez le comme malamu Maman Florence na Canada, tous en activité. Maman Jolie na maman. Bolembu boykote bino pour nini boy maman. Ba maman Madeleine, bosa ibele na poto wana. Botelema, ba maman botelema, bo soutenir bitumba oyo. Parce que même na tombo à Jésus-Christ, ezande ba maman mutu ba telema ki. Ba maman Christine. Pourquoi bozongi sima? Bo soutenir biso. Boza ibele na poto wana ba papa Paul boyamba ki président ale bolozo na Suisse boza ibele bo soutenir combat oyo makambo zo changer kala mingi te awa bo croire na biso ba jeune parce que résistance na biso za différent na bato wana ngana suki lelo awa numéro na biso zali wana boki ko komela biso soki boza pe na quelque chose boki ko sala ngo au plus vite que possible pour toy bandenge nini tout ça la organisation mobilisation et les cas en bord et difforme parce que bitumba makasi et ko ça awa bona ba période tout so kende awa bo isa période mon koroji ngana bino tukuta ina mikolo zali ko ya ibobo ingeta